Bagolwa ba yeli héritier na ba spiritas bande kolanga. Non, musique yo. Musique yango ekomi ne boye. Tozo kende wapi. Pourquoi ba yeli héritier wata? Parce que héritier wata ko betisa o ya betisi kinzingu. Po bato yo bakenda ko beta kinzingu na ngula. Balobi baza ba maître héritier. Oh mususu kutu bakanga photo na héritier. Veut dire elakisi ki baza bato héritier. Alors bagolwa baza ya kotomboka balobi guerre oyo. Ka ndenge ye moko héritier alobi osopi pétrole ou lota pétrole. Voilà bandeko. Bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Bon s'abonner, bon liker, bon partager la famille. À la guerre comme à la guerre. Mabe koti rando ya blana oyo na moni yango pene bimisi makambo nyonso. Bandeko kindingwa betami lokola mwana mukie na kati ya mboka ya Luanda. Alors bagolwa viki kindingwa za mutu na bango bayebi kakendaki concert ya fona ko soutenir Ferregola mais akoma kuna ekomi akobeta bagolwa balobi wana vraiment et simba te bagolo babi nyonso e simba sauf ka wana. Alors loko eke simba te héritier zwa kiti vanda ba spiritas bozo ba kiti bo vanda boya koyoka bagolwa ndenge batomboki ndenge basasinde kosasa bo like bo partager ba spiritas boza prêt boza prête boya koyoka ndenge bagolwa batomboki babi penza héritier asopi pena pétrole. Loko ayepa lobi mikolo ako signé en tout cas balobi ebeba kaka ebeba babi penze za kobeba la famille bo like bo partager vraiment tolanda affaire o ndenge kokende tolanda ba propos ya ba golwa ndenge ba tomboki pona mutu na bango kinzingu et voilà bo like bo partager tolanda. Alors il faut que batu nyonso balakisake te soko toucher moko na biso fait photo toucher yo ngandengi papa muso auto lobawa pona ko répondre wata nakasi wata ke bokenduluka lietina moko ya soki ya héritier azana batu nini wana ye mutu wana taka bato basimbi kindingu bato moni ba photo na bango baluka bango hein. Tango bako fande sika moko boyeko ako chier vraiment ba scram na ye ko bima masube ko bima makila parce que kuluna tango bakangaka kuluna bazu machete babitsa mutu bakata yo akobanga me ya kata bato. Alors bato wana fo basala ba ondengwana bakoma traumatisé na ba vie na bango atango ngia pamba bato bako tungisa mutu wana te. Voilà, c'est tout. Parce que le petit a rien. À quelle mission de service? Faire un mimier. À quelle mission de service? Imagine ce que Baboma qui est. Pour nous détruire faire, pour nous bango c'est facile peut-être. Il suffit que Baboma moko kaka ya baletina faire, à déstabiliser faire. Et ça c'est pas bon. Eh ben faut pas eloko wana ekoma. Omoni biloko ndenge za ko ya boy. Lobi ba. Yo kasi mutuloko la na boy ko tanga ba kombo ba PD wana musu. So ba PC ba munduki. Na ndenge za ko kate. Ba PC munduki face à face na faire boy bete masasa ko bete masas. No mona. Parce que ba ko supporter défaite na bangote. Biso to kanga ba to na France to kanga ba na UR na kuna. Eko beta mandengi bakanisa basekaki les seti eko beta ebetami URN eko beta peut-être double date toko zelango comment pour ngane no baki carrière mutu ane ko sila parce que mutu aza tambola na bo satana nzamba za kotala ina misu carrière ne ko sila parce que ba kotambola na bo solo te batuana. Ndengika ba pesa ba comme l'empire du mal, c'est vraiment l'empire du mal en vrai. Parce que ba ko supporter concurrence te. Ngana osanga ba golwa nyonso surtout na groupe à parlement to batela oya biso maki na lobaka yango. Fere aza lokola maki na kata plateau. To tambola na ye malamu
parce que soki toningani boye ekwei epasuki toperdre yango eloko ya malamu toza nango na Congo ya lelo. Alors kobatela fere eli koloba kobatela pe entourage na ye bakindingu wana nyonso. Alors soki batouche moko ezala lokola batouche Gaulois nyonso na gladiateur nyonso. Voilà quoi, tout ce que je pourrais dire. Donc merci en tout cas Mobutu na contact moi mukekala donc babloko yepesa biso mayele mais etoye bako se révolter to ça lokola te ke ba catholique ba lo ba pesi le litama moko ba betio mbata pesi mususu ba bete ela ndengo na te ba betio litama moko mbata yozong sa 10 pour se répéter le société un mutruko la wata na bandar kuna soki na kitambo kuna asali nini asali vide même na bateron bato bako ta grado asali vide yene so ko akino ko so courage no betsa bato. Ben ça c'est le monde à l'envers. Enfin bolimbi sangai ngabi manangai bato ba finga ka so ba continue finga so ezali bilei na bango bo continue na bino ko finga mais boye ba muto bo ko finga aza muto atangi ebele aza muto aza na ba moyen ebele oyo peut-être ba koko na bino bo ko zo yango te parce que arme na bino ya ba zoba ezali ka ko finga na bitumba ya arme ya ba faible et moi je le dis et je le confirme vous êtes des faibles. Alors, continuez à finir parce que vous touchez un tandam beauté. Donc voilà quoi. Mobutu, tu peux me descendre s'il vous plaît. Papa, loba na ozano na papa na ngatoyo kayo. Te na sisi na ngai po moni makambo ko mopesa kanda. Tokomi ko bima na ba concurrence ya solo ya kitoko ya elengi. Tozalaka na ba wenge mi balewe ration na jibe mpiana. Hein? Mais tu as mon ababouzo baboyete. Hein? Ouais, le comité qui nous rebête à Kabatou. Et le peuple encourage. Ponanini. Et Ponanini. Ça commence à faire mal. Hein? Et ceux qui n'ont pas la bazoba, oh, finga, bato, nakanisi maman na bango c'était des putes. Na pas finga dans le bino. Pour moi na oya finga ka. C'est ka outi une éducation te. Asa chayer. Bana wana ko, ba batu moko bateka ka ba mingimbiolongo ba makashi na babar. Bango vene bangolesa ka bat. Bonjour d'abord, bonsoir. Bonsoir papa. Ok, au moni ndenge za na Angola. Bato ba se belé na Angola. Ba Gola ba se belé. Ko tu ça ça kuna, mais pourquoi pas porter sérieux sur la plainte? Attends ko bête te pas porter ka plainte. Vous ça moi bien. Ba porter na plainte. Parce que musée deuxième fois héritier a bête na lemba bête sur na Angola. Il ferait mieux pour le politique ça porter plainte pour Congo aux banga soit à Oboa bato. On a lancé live à Naomi Banga, même pour Sinekolo, Bakumba, il y a Pétion CS wana, Azobanga. Vous portez plainte pour le politique ça porter plainte. Azamutamakashi kuna Angola ou comment? Oui, Azamutamakashi. Batou Azobanga, Azamutamakashi. Parce que américain. Azala américain. Batou tout bana simanaï. Et qui est le tour, il fait na bana simanaï. Le fait mieux pour la productrice à porter plainte. N'habitez au deuxième fois héritier à tout ça la papa Barankoy, le problème aussi bon on a comprendre bon n'est à comprendre car à 100% on a la mamouton en détail bon productrice à cocu porter plutôt plainte contre Baboudici nani musée Baboudici musée parce que productrice ça a un contrat na papa Hervé. Na musée, tu vois un peu. Donc, musée sur Ayaki et dans le sens que Mario va soutenir papa Hervé. Tu vois un peu. Donc, et cause a jamais la charge à productrice en fait. Mais c'est juste que, local, la biso de Yebi, Moutoua Salian, Isabongo, c'est à musée qui me dit, peut-être que papa Hervé a coquille d'un niveau naïe.
apporter par exemple aide dans le sens que apprécier avocat bateau bazar nécessaire pour que moi porter plainte en tant que musée apporter plainte contre l'inconnu, même pas l'inconnu, mais contre la personne où il y a sali actuellement. Mais productif ça n'est l'or ça des productif ça bien ça qui est bazar contrat monté bazar la ligne monté. Tu vois petit musée rôle banita mamma bango qui peut pas RVT, tu vois un peu. Musée en fait il y a des locaux là, comment les salami bon, il y a mon discours qui n'a porté plainte et éventuellement peut-être artiste à côté qu'on s'engaille dans le sens où donc tu vois bien juste recadrer un peu dans le sens où ouais tout à fait on a raison que tu as pour musée productif ça a eu musée mais pour le papa il va aider Nanika nous ça a aidé même musée parce que oh la deuxième fois que tu as ça la musée makambwana a bêté na le ma bêté sur na Angola ba preuve tu es au monde na ba tout le monde que nous y a ça la mabe pour bateau na sur ba que non senga héritier pardon mon tout monsieur de fallite senga héritier pardon mais ce que voilà c'est comme il mais après bateau va finir attention pardon bateau va finir papa Hervé Charles sur le quoi bateau papa prince Charlie Prince ba débayo ba mpaka bateau va finir mais pourquoi pas papa ta bango faut papa il veut pas ça la caïda on a ça va revanche papa et donc musique Sankara Pamba yem da sala ki mama magale kan akoma bongo est-ce que Sankara tola en domaine Sankara uta no sa bilo du e pire mais siko calme ngo be siko bato na subir babeta babakali babeta ba era babeta batutu azolo bape lo côté siko komindeni non ezo sala pena Sonia papa ezo sala Soni makasi papa abara koy oso la pena pembe puisque jusqu'à maintenant depuis ngana banda ko kumisa papa Hervé depuis bo mwana na ngai na loba ngo clair ata baboti na nga famille na nga to ba ebike wana yeku to koloba te na kumisa ka faire gola po na ba jeté mais na yebi oya zali na bangunza kuti ba yebi ope ba la pene na bangunza ba ebike yeku to botika na bino ye donc pona nini ben silt o nyoso basala kana papa Hervé j'espère que place ye moko pa zali na yebi kutu pete na ndimi pete que non faire gola l'artiste international puisque l'artiste international ya malobate mais oya solo oya que non même si biso ba fan to lobeliete mais na bato o ba yebi marketing ba classe akaye na place oya sengi azala asala yango jamais mais aza capable abimisa nefisi kata $100 na ye atinda tanga papa tonga oh oza wape oza place intel oza niveau ni bo dukelanga batmo baza bayanke bokende bokalelenga mutu intel na kati États-Unis na mboka oyo ozali po azo meka koderoute na kombo nanga po ezalaka bongo mais asala yango nanu te mais ye alingaka mingi œuvre na ye elobela ye na place na ye pourquoi pas artiste mususu pe bazwa mayele wana o lelo est-ce que héritier pour œuvre na ye elobela ye na sika na ye po ya boma ba actualité ya batu ezo senga ka fa sala ba bêtise net o wana c'est du bêtise pe ayeba ka yango ya mutu na ye bêtise jamais eboma o eza vérité po mutu kwa papa Hervé alekaki na Angola oui babunditsaki na première fois quand on totali concert a beti le 7 et senga kita beta ngo le 7 basala ki nyonso bakendaki na ba machette babimisaki désordre o senga ki babimisa bango tour na lisanga na bango ya bandoki mais asala ki yango te yazo sala ka toujours ce qui est la force de l'Éternel. La force de l'Éternel c'est quoi? Asala ka mutu mabete asopa rape makila ya batute amona rape malheur ya batute. Pour papa Hervé c'est ça, c'est lui. Nandimi kutu pete ke faire gola nenga zana andimaka malheur ya mutu. Nandimi yango te.
nandimi yango te. Alors sikotan azos aluka malheur pour na moninga na été. Est-ce que critique ba artiste nyos na ba leader na biso place baza il faut ba supporter la critique pour yango ndeko sala bango soki un artiste o supporter critique te oza lâche wa vraiment vrai lâche na fan o ko supporter yo po yo otinda ye na place oza keno kende sala des autres pour ba finginga bino tout bo mba lâche na ba libota na bino vous êtes toujours des lâches. Non, pour la moni Lisette a commis un C à l'objet jeune talent a joué adversaire et a blanc dans Mosaka. Et on a un matin où expliquer ce qui s'est passé. Mais après, il fallait être à concert lobby. Lobby samedi. Wata ne mutatinda ki batu baboto la nini? Oui. Ba instrument nyonso. Non, qui te coach lobby? Tonton Godé azana moto pour taki voyage azana moi makambi. Non, tu voyage dans une ira lelo. Ouais. Il y a un bâti pour qu'il y ait un courant pour qu'il y ait des choses qui se passent quoi. Là, on a montré à Tagi date à l'excès, il y a bi, bon, on a moi, il y a Tambo Pita. On a moi du Tambo. Coach Toyo, on a ces vacances, hein. Yépi, bon, Yépi, puis après, on a puis à Tipega dans l'excès. Quand on a du Tambo, ça va trop bête à même jour. De toute façon, l'ajustement, il y a mon sac à ligne à l'école, le bâti. Moi bordi moi moto il est percana dans le bara ils connaissent les wings à yébi le wimba à wimba ce n'est pas auteur au sein na radio à bordi tout était dans bande ba ya wimba on songia il waza monta et comme les 7 thank you dans Mosaka bayeba ndiko bayeba biloko na bango soso gouvernement ya mboka nyonso comme ndenge nini ye otikele lettre oh non moya beta conseil zati oh oui basali ese leo basali ese leo ah ouais yango nde kaka système ezali bambongo na ye nyonso mpona bamba conseil ana problème to gouvernement bobo oh moi de ah bah oui abeti basali ga système basala c'est le autant stade de martyr bah oui pour na nini kasi ya banga mutu o azomi proclamer azali pourtant tomoni nandimi kutu teke non le roi de la forêt to bandelaka to pesaka banka toujours exemple oyo papa Godisi je m'excuse topesaka banka toujours exemple oyo soki lelo ba leader oyo ya génération na bango quand on parle d'héritier quand on parle de Fally Poupa de Ferregola ba leader na bango ba yebana c'est où ba leader pena oyo makasi o bango moko na bandimaka bango eza Weranson Ferregola Weranson Jibem Piana et Koffi Olomide. Pourquoi tant ba vieux wana ba tiekuto batel ya fara na africaine est-ce que ba yokana ka date wana bango mibale ba beta ndenge moko je ne crois même pas mais etomba ki kaka bongo mais lokola etomba ki bongo na ngambo ya papa chéri Jibem Piana a signaka yango déjà que non c'est de oyo quoi arriver et arriver. Advienne que pourra. Nangam il y a les rois de la forêt, j'espère que non. Les jours-là, c'était les mêmes choses. Advienne que pourra. Alors, tant qu'ils ont comme advienne que pourra, c'est ça l'artistique. Donc, prouver batunayo oba komi na moment on na scène oyo zali na kuna pe nangambu yo pe prouver batunayo na scène oba komi. Mais et comme que non
kende botola eponga na zalaka nganga moko soki yo zolinga zalaka yo moko oza yuma wa yuma wata akomi ko bima na esprit ya wenge akomi ko banga soki aza pena l'esprit ya wenge pona concert wana pe oya zalaka oye oya ya le roi de la forêt babeta na papa chéri Jibem Piana ne wata zalaka wana et pourquoi pas l'esprit là et pourquoi ça a été naïe coach gladiator mais attends artiste lo mon nga loba mutuloro la nga héritier personnellement la naraï sous-souté parce que tout de une affaire comprendre bien le mon bota dans le niveau azali ozaka yo mon côté bisoto ngai sikana tina personnel lobelango ngai ata même si na en États-Unis yanga ndeko passe naza même satana libota nanga to sola rango na bande konanga même satana voiture ne passe otambola to pesa ka Watanabe 5 ans il y a 5 ans de silence biso ba auto tout akatolo ba gaulois ba gradator ba mélomane to pesa ka 5 ans de silence na lobela kango partout na ba live nanga na lekara 5 ans de silence, papa Hervé Avanda Kikimia, Yé, Watanabe, Nafa Brigaz, parce que les jeunes leaders au Bayaki Nasima, il y a fallu pour pas, na ferrigo. What do you want? J'ai juste copain, you go.